sana moye Yesu nanga mikolo nyonso Yesu nanga mikolo nyonso Yende ayebi bomoi nanga Eya na butu eya na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Ata nazali na papa nangai Ata nazali na mama nangai Akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso Ata nazali na yaya nangai Ata nazali na mobali nangai Akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso Oh ya 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 Oh ya 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 Api nanga se oh ya ya Tikanga na kanga mana yo Elika nanga oh ya ya Makasi nanga Yesu elona Sema bilokota seyo Santinela la la kate Yesu Makasi abaye vale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo Naokesu wapi. Ah non, je suis Nazanga na nyonso Yakasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu Hata usiku hata mchana Baba wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu Hata usiku hata mchana Yesu wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu Hata usiku hata mchana Yesu wangu wa siku zote Hata ningekuwa na babangu Hata ningekuwa na mamangu Hata nichunga sawa na Yesu Yesu wangu wa siku zote Hata ningekuwa na mke wangu Hata ningekuwa na mume wangu Hata nichunga sawa na Yesu Yesu wangu wa siku zote Oh ya ya sawa na Yesu Yesu wangu wa siku zote Hata ningekuwa na mke wangu Hata ningekuwa na mume wangu Hata nichunga sawa na Yesu Yesu wangu wa siku zote Oh ya 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 Oh ya 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 Tikanga na kanga mara yo Oh Yesu nanga se yo ya ya Elika nanga se yo ya ya Makasi nanga se yo ya ya Tikanga na kanga mara yo Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande.
Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sebongo libota na Yawe tokumisa Yawe biso baso po ete bolingo na ye ejangi ndelo Tunaimbila muzika Yawe, oh tunaimbila tunaimbila Yawe, mutanguzazo mayangi mana kala yetu tunalwaka kwena Kase sister Ina na boyenge bene toki Bina na yo bina Yawe soki yo te me lelo tozu bosomi yo te na yango kase sister nyonso mpasi ozali sala mosala eki Yawe me na boyenge bene toki moi le homme qui me quitte ça va donne na sachet hein sachet et sachet voilà nia ça va poudre donc tu fais ça on en sait là on a mis esaka yango eza mingi les deux ata na moi le temps aussi tunaimbila muzika Yawe, oh tunaimbila tunaimbila Yawe, mutanguzazo mayangi mana kala yetu tunalwaka kwena la maternité sur Bouddha le reste aussi là voici c'est tout à l'année nous attendons au moins tokosala yango wana na tana tozela totana eza bapesa biso totuyebaka meme kosala nini parce que kofanda moto kozala mwa activité ya moto moto orezo totala activité moki osala bato basala engala activité tobisala totio maboko et après le reste nzambe mo moto ayebi
donc pour les latés pour les familles donc yo quand c'est vraiment de notre tout à l'heure donc ça yo monter on a bandeko oui bazali de part et d'autre nous avons bien à salama vous avez permettre au bolo Oliaka il faut mais la famille qui les docteur pour s'arranger de façon que aux Oliaka l'équipe banini pour permettre vraiment aux récupérer mbamba on a posé que la docteur va prescrire ce qui ici pour normer là le temps tout à la Oliaka tunaimbila muzika yabe Oh, tunaimbila oh tunaimbila yabe mutanguzazo oh mayagi mana tala yetu mutuna lwakakwena Vérité et réalité, votre magazine, certainement, vous qui nous suivez, bonjour, bonsoir, tout dépend. Il y a R.O. Mesanato, Borotale Labiso, Mote, Nabino Yosotu, Baimbokato, Borotale Labiso. Infiniment merci. Je penserai également Nabandegotu, Bazara, tout le temps, Nabiso, donc au clin d'œil spécial, Nabiso de Doulukao. Donc, il y a de Doulukao depuis Paris, donc, puis sur Mote. Est-ce que vous avez Nabiso, la famille, Mobimba? Un homme de cœur, donc merci beaucoup Nayo. Je penserai aussi à Janisita, depuis Suisse-Zélande, un homme réglo et crédible, véritablement femme d'affaires, Chouchou Natati, la merci Nayo. Clin d'œil spécial également na Bino Oyo Bopona, nouvelle tendance télévision, puis aller chaîne Nabino. Je crois que nous avons beaucoup transpiré parce que nous sommes en train de marcher. Merci na MDG. Hein? M2GD, donc mère d'Orcas, la grande dame, moi c'est Pembe, Wazolanda Bisso, en tout cas Mbote, Naye, Maman d'Orcas, Maman Do, Nengeto Sola, merci beaucoup, Nayo, en tout cas. Et je penserai aussi na Bandeko, nous surtout Bazalarana Bisso et Longo. Mesdames et messieurs, je pense que au Moneto Tambola, nous marchons pourquoi? Parce que nous avons le souci, il y a qu'au Zala, Nandeko Nabisso, comme j'ai toujours dit, quand il fait noir chez le voisin, ne te rejoues pas parce que Isa n'est pas voisin. D'un jour à un autre, tout peut changer et au cas où vous allez côté Nayo. En tout cas, dans ces cas, nous sommes démerdés pour nous dire Rokene, Kotambola, Rokene, Kotalande, Konabiso, Claudine, Claudine Panzo, Azali Ndeko Bomona Kepe, je crois que dans l'image dernièrement, Azali na grossesse, donc Oza déjà à terme. Alors il a fallu que Koutanapi Naye, comme Kampe Kotalandeko. Ne fût-ce que ceux qui osent en moins maï, ça le rappelle fort à ce que vous avez maï peut opérer sa peine de quoi de Oazangi. Donc c'est ce que nous avons fait. De qui total en déconnexion Claudine, de payer sa moins maï, moi lipa pour qu'on qui ça est réellement que Dieu est vivant. Pour qu'on la qui c'est ce qui en dehors il y a ba oya kan ça qui est bande konaé, azapi na bande comme sous ou peut-être dans la monaté to oya bazapi na misika. Voilà pourquoi est-ce que tu vois qui pour natina na kola qui ça geste ya mingité mais ndambo to ali pour na koyeba quand même parce que za ndeko il fallait que mon aïe comme la ta sac à l'osso sac à semoule comme melaye huile comme melaye savon pour aza moisi aza na bana il fallait comme melaye manteca comme melaye miliki comme melaye sucré comme melaye moi dentifrice pour nous permettre quand même à azala moi ba condition le wa miki zala malam ko luka na fisco moi ndunda ezanga te en tout cas ko landelaye na moi mikolo ya tikali yango ti akobota et puis voilà donc vous voyez que aza susu na kosu il faut que la délai moi malem de qu'on a biso abota na kimia pe kokuta na kokota pe na centre ne ezali wa ko bundas que de qu'on a biso déjà pour na mambo itali kobota na nzambe aza na bomoi donc aoki kobota alors dans prise en charge ezali déjà awa et makamunyo surtout ko sala manakati ya centre kobota na e ba examen makamunyo surtout awa pour na tina na kosonga de qu'on a biso
lobby ezala lisusu malamu mingi. En tout cas, merci na bino nyonso tout. Donc Dekonanga Doudou Lukao, donc je salue, donc un homme de cœur, on appelle ce Pembote, c'est Kozo Landabiso. Alors, en ce qui concerne la fondation dès le cœur de la nation, c'est une fondation au Boyebi et Zalitoza na Misolote. Mais nous sommes en train de nous démerder na Mwandambo, on zambia kopesa, tout ibana ko partager na bande konabiso. Donc nous avons le cas de konabiso Claudine. Dans le jour à venir, beaucoup de monde Claudine tango kobota, beaucoup de monde tango kosala moi ozana mesana ya komi quand même koteka pe esungaye azala makamyo sur la malambo. Donc le qui d'abord primordial zali que santé, c'est-à-dire la santé n'a pas de prix. Pe na ningi na état zali sengela qui vraiment azo ya kolia ya komela azala malamu pour nous surtout et les canapés na ndenge esengeli. En tout cas de tout cœur merci na bino surtout pour la confiance. Et en tout cas il y a certaines personnes au balinga ko tuté que Alain Delema ngana nga butu ko mona mambo na te. En tout cas merci na bino surtout. Alors tout ça nan de konabiso Claudine, donc Zali de Konabiso et moi aussi, je crois qu'on a tangué la kibino de Claudine Azali veuve, ou à ko père de mon bal nae, mon bal atika qui na bana mi balé et na bana mi balé wana Azali na moko place ya Azali. Alors pour na kozanga azaki pe mona moko atinda ke pan camarade moninga azala na mona na ye. Alors donc biso a to c'est fort que moi na zozonga pe bazala bango yo so place moko parce que toko bunda ya kolia ezangate bazala na kimia pe mona oazo botama abutama pe na kimia na ba condition aya vraiment na kati ya pe ezala malamu pona biso nyonso tout pe toko bunda le susu que ndeko de to qui dans 9 mois déjà ça les amis ko qui déjà 9 mois déjà à terme. Mais en tout cas, comment on a mungangate, mais quand même, comme comment on a mungangate, suivi, nous surtout bako landelango, nandenge sengeli. Merci na Gédéon, ou azo tambola na biso. Merci na maman Niki Atosha, donc merci na tonton Hertz Ndele, donc maman Niki Ndele également. En tout cas, bino surtout, merci na o surtout surtout la fondation Ndele. Tout ça on a besoin. Il y a Bandeko surtout. Nous avons le numéro, les coordonnées, vous allez afficher, vous allez besoin que vous allez en contact nabiso. En tout cas, vous pouvez hésiter, vous pouvez nabiso, pe nyon ce que le canana nenge et sengeli. Maman Claudine, bonjour. Bonjour papa. Santé bonne isko. Santé bien en Moulin. Tamoni sous kosu bandi sous ça combien de jours kosu? Une semaine déjà. Et ça une semaine. Au bando melano makisité. Telote. OK. Alors, on a ça là parce que les locaux même au banda bakisi, au respecter bakisi, tant on va faire bakisi. Vraiment, mais là quand on y est, c'est ça beauté. Oui. Ok, merci maman Claudine. Nabanzi bande copé. Le lot qui kota là yo. Ni o qui koloba. Nga mona ne lo lobate. Mais ça que ok, on s'appelle na bandeko. Ou peut-être oye barate. Des biso et tout ça. Les gens bandeko msuba ta la wika ate. On a ndeko na biso. Nini oki koloba na nyonso to pona lelo pona nyonso leki lelo lwaliboso napesa na nzambe merci. Amen. Napesa merci na papa naza mpenza na esengo mpe namoni ke nzambe aza bomo. Amen. Nzambe apambola bino. Amen. oyo nyonso asoutenir nga nzambe na nga omona ye ta na bapriere non loba me makasi oloba eza nano te me nzambe apesanga makasi. Amen. Oloba mpenza mikolo eza ebeli na oloba. Vraiment. Merci beaucoup maman Claudine. Donc biso tolinga totiki na biso peyo. Alors merci Nabino Nyon surtout. Alors continuons à me faire confiance. La fondation dès le cœur de la nation est à votre disposition. Alors bandeko bokota la biso tous à la ebele sous en tout cas infiniment merci. Na vous savez en parlant de cœur, il y a des gens au bas na mon grandeur et à mon thème. Merci na maman Marie M5. Donc Ozali la représentation na biso na mikili apo Ozali donc maman Marie M5. En tout cas, je ne sais comment remercier ces dames. Je ne sais comment remercier ces dames. Je crois que Nzambe na lola amona. Chouchou na tati la merci nayo. Alors je crois que au nyonso ko salama awa c'est parce que nous avons besoin parce que biso nyonso tout ozala na bomoko to sangana na bomoko et lobby et ozala pe malamu. Donc dans la fondation est là à votre disposition et nous sommes en train d'ailleurs de nous battre à ce que très prochainement de Tolobaki fondation et orphelinat déjà toujours continuer à
opération 20 €, 10 €, 15 €, 50, 100, ça dépend des amorpés, c'est là. Donc déjà na mikolo ezali koya to ko présenter bino ba image ya ko mona esika o to ko zwa pona fondation pona orphelinat. Donc orphelinat o ezali pona vous en a disposition, il y a des unions surtout. Vous en a besoin d'apporter un plus, vous en a besoin de soutenir Abisso, et de présenter Pébino également, banani, comment on appelle ça, de présenter Bino centre, où vous allez vraiment travailler na bango et longo, parce que nous avons plusieurs cas. Alors, bandeko, centre O, déjà bon secours, je crois que les alliés centre O, de représenter Binango dans les jours à venir, afin que tout l'accès réellement, partenaires au Tokosala na bango. Donc ils sont gentils, ils sont très flexibles et je crois que générosité na bango et sengi vraiment que tout travaille na bango. Merci beaucoup na bango surtout. Donc je penserai également na maman na Victoria Fatou na Liège, donc là maman banquier, donc topé sembote maman Victor, donc maman Victoria Fatou. Maman Victoria Fatou, en tout cas, mbote na yo, excellent week-end na yo. Papa, Libota Mobimba, famille, en tout cas, merci, merci, merci. Encore une fois de plus, na dame de cœur, donc ce sont des dames de cœur. En tout cas, en parlant, il y a mon thème, Tozo Monabango, donc ma Marie M5, en tout cas, merci, depuis Liège. Maman Victoria Fatou, également, merci Nayo, depuis Liège, Nzambenalola Abat la Bino, Abomba Bino, donc pour la orphelinat, aux alliés, na besoin ya ko sungabiso, comme j'ai toujours dit, nga moko na koko kate. Orphelinat déjà tout à collaxer ba image dans les jours à venir. Soyons sensibles bisognos au cri de détresse pour tout sunga bandeko. Et puis le nombre d'enfants autres en abango to ko présenter pebino pour bomona et to collaxer bino ndengeni bokiko ata ce que tu vois puis okiko ya au rendre visite na orphelinat aux alapé au partager un petit moment na bandeko pe bana na biso oyo toza na bango. Merci beaucoup na confiance au bako pe sabiso. Encore une fois, nos sincères condoléances na le commandant en chef Blanchard Kadhafi. En tout cas, merci parce que nous avons perdu notre grand frère, donc Kouloutou Roger Napronatala. En tout cas, paix à son âme, qui a rendu l'âme. Donc, Makamtu Golikana Angola et puis on a Kinshasa également. En tout cas, courage na le commandant en chef Blanchard Kadhafi, grand frère propre. Merci na Bino Nyonsotu. Nzambe Lola Abate la Bino. Infiniment merci na mon frère Doudou Lukaou, que je salue, ainsi que toute sa famille. Donc, Kobanana Mama, Bana, la Pesibino Mbote, et Sikabozolanda Bissou. Donc, mon frère Doudou Lukaou. En tout cas, merci Nabino Nyosotu. Merci Nama Dorcas. Moi, c'est Pembe, donc grande dame. Moi, c'est Pembe. Un peu sur Pembo, Teskozolanda Bissou. Et puis, alors, continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Nabino surtout, merci beaucoup. Merci à Gédéon, merci à Jordan. Tokutani très très prochainement. Et puis, merci à Manekotou. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, parce qu'on devait aussi assister notre fillette pour Nabakisi. Il fallait qu'elle soit Bakisi. Déjà, je crois que mon image, Jordan a l'acceptation de l'image déjà dans il y a des Konabiso. Moi, on a sur notre déranger. Donc aujourd'hui quand même, à Okikosobaki, sinon surtout Amela, toi de la évolution, Nengenini, moi na Akoyo Kalisus. En tout cas, merci parce que côté on a déjà Makambutu et l'équipe normal. Merci d'avoir écouté à bon secours. Donc prochainement, au revoir, bye bye, ciao. Papa, emela bawaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko
kozonga mabele loko pamba. Matoi mangongi teo yokela bango bazali swa prinsi maya pamba oyo bate yakaye utakaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo bungaye betina tempelo tango yifweni yaya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame kedika fumwe yandigo solo pani ngetatila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po atitati yesu masia salela tango mbeko salela tango fami amadi mame amadi mame kedika fumwe yandigo solo pani mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya salela tango mbeko salela tango fami amadi mame kedika fumwe yandigo solo pani mujambu jenki fetivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboyao mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo